Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Voilà, tokomi na suka vacances na biso. Tozozonga lelo, voilà. En tout cas, tokomi sinzambe, séjour eleki toko makasi. Tout eleki bien. Voilà, donc maintenant tozonga na London. Ah non, une fois dans la vie, il faut qu'on se pète sans autre une fois dans la vie. Et belleté. Et ça là très bien. En tout cas, tout se peli, vraiment tout se peli, ça fait du bien. Voilà, c'est que c'est la taxi. Oyo komema biso na aéroport pour na to ça nini tozonga na biso na UK. Voilà, donc pendant qu'on a non c'est kaka na ba o nyonso pena bolibo boya vacances bosala ngo surtout pour na bana même pour na yo moko ça m'a beaucoup changé aussi hein ba idée belé kimia calme et tout et ça va vraiment très bien et en autre zozonga mais noki ka pasi na motema ba musicien ya héritier na so ebaté bande konanga pe na ba information mingi te na YouTube dakara nde nazali likolo na monika accident balobi o ba musicien ya wata ba kufi nzambe na ngai ezaka accident ou bien eza sacrifice bon biso ba africain ka nde to lobaka e koza na ope kaka accident bande konanga wata mawa nzambe na ngai et puis singa mawa mingi mais bon c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Liwa et ya kanandenge nyonso tout voilà. Bandeko oyo eza chapeau nanga sacré ya vacances. Nala chango vacances mobimba chapeau nanga ya sacré hein sacramento pona moi pona na bima mwindu makasi te et ça la moi bien le to yindi awalisu na mboko mame mo ezali makasi. Mais bandeko nanga kitoko nzamba bateli biso ayaki na biso lokola alpha zozonga na biso lokola omega. Voilà, en tout cas bandeko nanga je vous love. Nalinga bino mingi to skutani na ba live siko ya moto ya ba analyse ya kitoko. Voilà, to salango. Bino so bata TikTok bandeko nanga bolanda ngai na YouTube na ngai na Sule Baoba. Kuna nde nasala ba live ya bien na TikTok te nasala kana YouTube na linka na TikTok na tika osala live kuna te donc so boningi live olipe omona la danoise sagesse intelligence et vanda oye na Sule Baoba okuta ngo bandeko na ngai abonnez-vous massivement aux hommes tasika abonnez-vous naza vraiment na besoin ba ya ba débat ya sikape baya to kabola mayele quoi donc mayele zala kato akana besoin na bino pour to kabola mayele na soir pe mingi pa na bino surtout mo oyo karma était anga mingi karma était anga trop na soir on kai pa ba bonnet la danoise so sali mabe karma existe oh karma ngoza ninyo osali mutu mabe et ko zongela yo soki zongeli yo te ozongela bana no bon yango de karma yango de karma ou le karma existe mulangi nange kimi ven le karma existe bande kunangai voilà le karma existe. Voilà, donc l'accès n'a pas belé. En tout cas, vie na YouTube et les cas très bien na CPLaka parce que nous avons abonné au ya bien, au ba comprendre. Donc voilà, bien na TikTok, na lingi bino mingi. En tout cas, j'espère que les autres qui dépé qui toko makas. Voilà, donc la carte à Barcelone et l'équipe très bien. Tozong en abisso. Et puis par après, total la vacances les ananou. Jusque là, on a utilisé une semaine à vacances. On a 5 semaines. On a 6 semaines à vacances. Voilà. Donc, les années,
tosalaka na école tolanda calendrier ya bana classe na biso. Voilà la famille, ça c'est la danoise. Naza kobaluka mo muke na jemba na balançoire. Voilà soir. Voilà na kacha balançoire. Na tchong mo likolo bobo mo na kacha balançoire. Voilà kwa nga mo nazo se filmer hein. Voilà. Nazo se filmer ngamoko. Ngai moko cameraman. Voilà bandeko nanga, merci beaucoup na présence na bino, merci na ba like na bino, merci na ba encouragement nyonso yo. Banda to comme déjà na moitié ya né banda janvier ti to komi sikoyo les hauts et les bas et les kaki ebele na vie nanga na musala na sala na YouTube, vraiment les hauts et les bas, c'était trop mais nzamba tika inga taper ça nga force bino pe botika ki nga ite ba oya nga ya vrai bo pesa nga force boza nanga peka ti lelo. En tout cas na singi bio ba merci ebele na pesi ba coucou ebele na Emilia de la danoise, coucou à toi. Emilia M, coucou à toi. Maman Sage, coucou à toi. Maman Bobby, coucou à toi. Coucou qui est ya LCG, ayo ya ngoana bambote belé. Somotro bambote ebele. Yolande Kinga. Voilà bambote. Ebele Desmond ebele boze belé dalinga bino mingi on ezaka bakombo mo ezo ya na minute chaque minute bakombo yaka. Voilà, en tout cas je vous love et kabino bozanga ate bolinganga nga pe na linga. Donc voilà quoi, je suis là. Voilà, vraiment c'est gentil zawana ngayeyo. Voilà comme nyanga na suka ici nangaye musala. Voilà, ezakika balançoire, c'est juste balançoire qui na vandaki. Vraiment c'est bien, l'hôtel est tellement kitoko na sepel nango zaba pambola ka izala mbala suka te tozonga lisusu botika la malamu. Love courage na héritier oluka kaka bayembi ya sika mais salaka tout okunda bango ezala bien. Merci. Bisous à tout le monde. Bye bye.